Ya on bi aboti bébé na yewana. Babali ete. Azo kanga pe bisaka zo kende libala ya to vanda. Babali ete siko banda ko seka batu pourquoi? Omoni na vie hein. Ko seka batu te ko finga batu te sono e komeli ote. Abota officiellement. Oh, to monate. Wow. Bébé wana to mona azala silicone. Asa bébé na yenda ebi valeur na ebi so to mona silicone. Okay, ya zo mona e mwana. E bongo siko. Parce que mais ça n'aura ya to vanda. Ponga na ebi ndeko na lobaka ye azolingo ki ovana ndaka mobali te po nanu babali ete. Oui, c'était ça aussi. Ouais, c'était ça aussi au biso to bando zo que non. Lelo yo. Voilà. Libala balaka biso yango pe kokito eleki je sais pas. Mais tout le monde a mutakangi bisaka ye moko un bon matin akekuna. Skoloka ebi ke batu ba osale be mission alele ngo l'avance ye moko a filmer ache. Famille yebi. Mais yo kaka sina ono ba famille yebi. Mais bazo vivre ka na kati ya kimakango parce que nyos déjà légalisé te. Batu ba osela mariage, bazeli sei batu mariage. Yango batu ba osela. Est-ce que comme il faut ba mutu mo asali déménagement alongwe chez akokota na libala na ya katovanda. Est-ce que yango pesa spécial? Tanga za finga baninga ngana ya landa ye na marché ba mota finga Jael. Ba senta ye abota bana ba senta. Bino ba senta bino ngai na bota wana ba finge soke komba abi ngana bota tepo na ko bota team koloba osani nini? Bananga. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bolingaka, Sarato la télévision. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite Yangoyo et Bandi, votre émission Bolingaka Mingi, votre émission Bopesa Kamatoyi, papa, maman, la Moussa Bana, ba cousine o balala ki na chambre suka ozu kiti pena o pesi bango, bango bana basi ba fandi na kita liboso pour que to landa émission Oyo lelo, je sais pas ceux qui ngande bako interpeller ou bien sarande bako interpeller parce que babiloko ezolinga ebima awa sincèrement tenir biso rigueur. Moi nakosala analyse au lokola un professionnel, quelqu'un qui sait bien faire son travail, quelqu'un qui respecte les règles et puis le principe. Aujourd'hui Naza a besoin de me na Sarah sur ce qui concerne affaire déménagement. Le déménagement, il y a ma consoeur que j'aime tant, Karine Mokonzila Baron, je te salue, Bissika Don Gezwamio, s'il vous plaît, Sarah. Et ça annonce. Ici, Ndeba Kotaka, et Belé, n'a pas testé Bakata, juste pour une annonce. Voilà. Et puis, affaire pardon, Ezali n'a pardon, il y a l'Itcho. Ezali na pardon oyo, est-ce que eza sincère? Ezali est-ce qu'il y a une autre façon au bakoki ko senga pardon à part ba pardon au bande ko na biso basengi, parce que après le pardon les choses continuent et je vous informe mes frères et sœurs ezala makamususu moyeto bimisango awa ezate parce que biso photo bomaka moto biso photo melaka ngo lokola nous sommes la famille. Je serai avec l'influenceuse Sarato là. Comme d'habitude, il y a une émission ensemble. Derrière la caméra, Bon Délivre est là. Merci beaucoup, Bon Délivre, pour notre salam. Je dis un grand merci à Papa Diego Milito pour notre assistance. Naye, Nazalakana confiance, Namona Kaye. Pembe, il y a Sarato là, à plateau. Ça fait quelque chose de bien. Mais j'en profite pour dire un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka, depuis Mboka Bapaya, Mboka Belgique, le président de tous les Congolais, le président de tous les Congolais, Nangambu, il y a Liège Kuna, Nzambe Azwalo Kumu, Mama Bijon Ketani, Obonga na Papa Jean-Pascal Leka. Parce que Papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup papa, merci à Maman Bijon Ketani. C'est un maître Magui Makesse. Non, wana na kora tete. Théo atara déjà yo pesa na mbote. Maître Magui Makesse, mis le respect, le conseiller juridique. Maître Magui Makesse, merci. Le conseiller juridique anan, yanga préciser.
Maître Magui Makiese, le conseiller juridique, sincèrement, je suis très heureux. Parce que nous sommes toujours derrière le principe pour la moya ko sala makambo. T'as dit nalo ba muta su téléphone. Zela Sarah non ça l'annonce. Té bongisa. Est-ce que bongisa. Est-ce que yo ebi que tu m'avais promis que nous aboué à dassa le quoi du diplôme. Lek. Où lek neloni. Makambo mususu ba téléphone non ni eza lisusu te. T'as dit s'il te plaît. Mais zela ngai na kopesa yo. Te pesa maître Magui Makiese mbote bien. Aza maître je salue le maître Magui Makiese, le conseiller juridique. Kasi Sarah te de Sarah Tola. Olobi nini? Conseil juridique nanga. Tia suko na munoko nanga pour na bimisango pour boye non sentiment kilo. Na loba nini? Loba boye. Maître Magui Makiese, des conseillers juridiques, des mamans Wikipédia, l'influencer Sarah. Mais et sur le bah, tout déjà doit aussi comprendre voilà. Bon ça va non. Loba. Loba. Son et Zokota. Loba kasi. Et Robeba. Telo na cha. Loba kasi. Maître Magui Makiese. Yo muto pesa ka conseil. Yo muto au sala ke batu babima na ba parquet. Maître Magui Makiese, conseiller juridique. Il y a Sarato la kasi. Na lobi kakati. O lobi bien te ya Sarato la kasi on na forcer. Voilà, Maître Magui Makiese, ici là je suis sérieux. Maître Magui Makiese, le conseiller juridique. Mais ça n'a sérieux, c'est là non. Mais ils ont y a. Si qu'on se lève monogoni. Maître Magui Makiese, c'est le conseiller juridique. Il y a maman Wikipédia. Sarato là. Donne mon téléphone. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, SK, Sarah Kianza depuis la Belgique. Tata po FAP4, la grande sœur de Sarah Tola na Pesio Bambo te dit. Namoni bongo pe, maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Yayo Bambo te angwana. Jenny Bet industriel, moi c'est à Pembe, la Pesio Bambote Bisiko Zali, Bambote na président Charles Tambou, Yende Makambo, na Bosanité, Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos, Nathalie Nassima, na Moni Bongo président bébé, na la présidente maman Nathalie Balobi, ba fan instruit, ba meilleur fan du monde, na Lela Bino ya trop, Debo Bouchab officiel na Pesio Mbote, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Dalia Onyema, Général KS Makiala Kumba, maman Yemei. Naebi kozala rappé pa ndeko tadi, maman Makiala Kumba. Sol ya bambemba la fille à papa, bambote na yo siko zali, Fatou Dukanti na pesio bambote, Celia Kikela, Rose Bonga, na pesio bambote bisiko za. Nani susu? Pamela Kabeya wetu bambote bisiko zali Pamela Kabeya wetu namoni papa edi MK respect na yo bambote belé na mama Edwige Kalala moi c'est mondele yonde bangote na pesi mbote bisiko zali na bosani nan ba sponsor nanga Majabu Gospel babi deuxième édition arrive avec force. Torozala wana babi plateau penda te plateau ku te pon wana ezati na mutuka na sima nango Majabu Gospel donc batu bako doka bako kanka bako fio bako kachwa nde batu bazo kachwa na minute nde bazo tala ngai Majabu Gospel babi azir pe lalite pona bana bibali bosa posoloka tadi bochaka chokote sponsor nanga mususu balobi J Magique da sa fondation Sarah Tola ye penda zo taye kara mwasi azo pesa otai oyo lingi ozalela wana ba sponsor fondation Sarah Tola na bosanité ba sponsor na biso babi bomona pe le rasika na sima mpandi kuna ya papa tadi ngalapa non ne me flatte pas c'est comme méga ko flatter ngate po benga papa continue non vas-y na retirer mpandi wana bomona kotande ko mobali wana asana libandi boya kangi maboko loka mwana ozela akota na kati ya classe croiser les bras
coin à croiser. Alors tout le monde a moi c'est qui toko wana moi c'est pembe comme on a Nana Takaza balobi cité et sepelisa concession et sepelisa natalo moke okomi mama lopango yo tikali femme insensée otikali ka nazara na poto ozara na nini osali nini ozana ngona Congo bima na rawana ya insensé koma mama mapango tango bakutuna ozana nini na Congo telema beta tolo na mapango na Congo natalo moke bambongo bosaela ba insensé ba cagnotte koma mama lopango somba mama pango ata wotonga ngo lelo te makoki ezate bana na ba ko bénéficier nango ke boyaka ko gaspiller bambongo na ba cagnotte. Sarah s'il vous plaît. Ekoki. C'était na pisa ki ombote. Bambongo makelemba. S'il vous plaît, OK. Bambongo akaf ezalaka bambongo ya staff te. Mbongo akaf mbongo bana sombela bango ba concession. Demain ou après-demain, ba bénéficier nango. Koliara mbongo akafa bana te. Bambongo makelemba bososa bambongo makelemba pasi botindela ka batadi ngalapa, botindela ka ba ans, bo beng saka mibali. Yaya investir na immobilier. Yango nde makambo. Na banda square émission. Est-ce que oyebi ke na ko epsaka monter oignon sur lobby place on a son de ezalaté. Je suis capable hein, son ezalaté. Mais comment tu peux koya aux pouvoir accès donc excès de zèle. Na sepeli parce que jus magique adasa eza Elmo Bena Libumo Pena yo Santa Bara donc il y a plus rien. Merci parce que yango moto donc kitinga moi motema namoni parce que au lobby fondation Sarah Toleza ezoko sunga bana babola yango kitinga moi motema RP yo lobby majabu talent ezali deuxième édition ezoya na lobby kuneza makamwa nzambe. Moi je suis dans une famille chrétienne na kozong sa mabe na mabete RP OK na Azir ekitisinga motema. Groupe SCPLisa Nana Takaza. S'il vous plaît. Groupe SCPLisa Nana Takaza. Groupe SCPLisa Nana Takaza. Offre spéciale pour les artistes au prix du peuple, 100% cadeau. 100% cadeau. Nzambe azwa lokumu. Nous avons combat au dosé. On a dosé parce que Nazada a 20 sur 20. Ah. Papa m'a pas là, tu vois un peu qu'est-ce que je vais dire. Donc c'est grâce juste na pris moi qui est Sarah, tu vois non, avec un $350 seulement aux terrain, avec $250 aux terrain, avec 300 aussi aux terrain. Donc méchant. Sarah, bon, trop bonne émission. Ah. Merci. Voilà. C'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Merci encore une fois. Papa Pascal Leka, bonne guérison papa. Merci. Maman Bijoun Ketani Fozaka Pembeni à papa. Saratola, aujourd'hui, est-ce qu'on a eu nanou ezalinini de voir ta sœur Oyo, s'il vous plaît. Nana tout question dans est-ce qu'on a le lot de voir ta sœur qui a été beaucoup insultée, critiquée. Mobalinde aya kofanda epanaye aujourd'hui elle décide, il paraît que le Londe azosa la déménagement pour aller chez son homme. Omonité que minoko et kangami match za lisute. Oh malheureusement ngai bandeko nanga tu barana ba jona ba on a parlé hein. Ozolo bana ser nini je sais pas. Non mais ta consoeur Karine Mokonzi. Déjà, mais c'est mais non, Aza consoeur. Bon, une consoeur à toi, ta consoeur. Voilà, retirez nana de gonangati. Je retire. Mais parce que vous avez les sangs rouges. Vous avez les sangs rouges. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, je retire. Merci Nalobaki. Non, Lobate Kassi. Bon, je retire. Voilà. Je retire. Est-ce que vous pouvez expliquer tout téléphone no ba liango a nani? Ekoya ki Sarah. C'était tombé maman. Na loba.
Toto ban émission s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour le respect il y a maman Nathalie, président bébé, Jenny Beta, Tatapo te mikolo na benge mama po, donc voilà, pour le respect na bango. Est-ce que on peut aller d'abord na analyse oyo? Non mais déjà il faut banda corriger la question na yo parce que aujourd'hui de voir ta consoeur Karine Mokonzi qui a été beaucoup critiquée, insultée, le lot déménagement et Salemi azokende siko vers son homme au lieu que son homme baya verrier. C'est déjà quelque chose de bien, n'est-ce pas? Tembesi. Tadi wana posa na répondre to wana posa oko tsanga na problème to po oyebi kenga makamne na linga ngo te mais otuni ngango. Non mais na tuni parce que et comme il y a un téléphone erionanga toza awa parce que vous savez hein, il y a des choses Sarah vous devez supporter. To sala ga musala nos analyses et sungaka bande ko ebele. Ce qui est là que non c'était fait na pembeni ke biso to. Et pour bâtir sous tembesili. To yebité ça allait être quelque chose mususu mais oyo que non. Il y a des lives ezo salima na minute pour un spécial déménagement. Yango na. Et ça comme spécial. Oh mais yo ozo mona dona ba live. Tadi. Il faut aller voir dans de live. Monde évolué. Kala libala yaka to vande yaka sonye oyebi. Mais les deux comment on peut normal. Et comment normal menga tout ça là qui est fort n'a pas de difficulté tout ça quand à l'époque n'a pas Diego to jijara bon to vanda bongo te fallait to kende to ba famille ça nini eye bana de to s'arranger to ça les sika moko menga e kamusingai wana e ki makango kaka. Non mais officiellement la famille peut ezala yoka famille yebi mais yo kaka sina ono ba famille yebi mais bazo vivre ka na kati ya kimakango parce que nyos déjà légalisé te batu ba osela mariage bazo essayer batu mariage yango batu ba osela est-ce que comme il faut ba mutu mo asali déménagement alongwe chez akiokota na libala na ya katovanda est-ce que yango pesa spécial. Est-ce que ça est le moment spécial n'engolo ba tembesili na nini? Non mais ezaka nenga salaka longwaka kenda ko talibala pas feli. C'est pas la première fois ka ko talibala. C'est pas la première fois ça ngo déjà tango simba ta kangi subisaka akepa mama na bango. Donc eza spécialité et pesa mutaliboso bandiango eza yete c'est normal. Qui a se décidé peut-être ba futara koto bobi ke poto ya lora kongote ba futara cheye ba futara chejo et ça ba dépense sera jugé mieux que akangi bisaka ke na ba zaka pa mobile c'est bien aussi mais ça événementé parce que ça na ora ya to vanda ponga na ebinde kwana lobaka ye azolingo ki ovana ndaka mobile te po nanu babali ete. Oui, c'était ça aussi c'était ça aussi au biso to bando zo que non. Voilà. Libala balaka biso yango pe kokito eleki je sais pas mais tout monika mutakangi bisaka ye moko un bon matin akekuna. Skoloka ebi ke batu ba osale be mission alele yango l'avance ye moko a filmer ache. Pas ebe ke batu ba osala ba analyse ba osekaye parce que maloba na ye moko ekangi kenga pona ke ovanda pa na pona ke pambali nanga na ozela libala et salama. Voilà. Babali officiellement te quand même aboti. Babali officiellement te hein? Abota officiellement. Oh, tout le monde. Wow. Bébé wana to mona azala silicone asa bébé na yenda ebi valeur na biso to mona silicone yazo mona e mwana e bongo siko biso moni auto mona yepe kuna yo mona nanu teta di bino bo mona mutu aza mobile te me yemo ko mona kazaka na mobile na ndako o mona namte basé belé biso to mona ke fia za na célibataire mais ya za na ba veste mobile ya bongisa ka place mobile na ko lala donc spirituellement ya mona ka na mobile ye pas zo mona ka na bébé na ye wana o amema relaxa wana biso pe to monika ya ye wana ya ona bi aboti bébé na ye wana babali ete azo kanga pe bisaka zo kende libala ya to vanda babali ete siko banda ko seka batu pourquoi au moins na vie hein ko sekara batu te ko finga batu te sono ekomeli ote la fille aboti
soit disant aboti soki lelo na mobali wana esimbite azala obligé luka mobali mususu mobali wana luka basani babota nde place koloba na mutu kobota bana tata tata bandaka mana be monsieur bela finga batu babota bana batata tata. Mais comment vous souhaitez que kozala bongo? Non ya via mutu passa mutu rattrapa batu moni so sala batu mabe trop na vie ato bongwani ofuta ngona lola te passé wana rattraper. OK. Afuta na makambu to sala batu ofuta ngo et rattrapera ta dit ne t'en fais pas et rattrapaka ngana leka na brisement na ebinga moko ba mabe na makambo na sala na passé na nga et rattrapanga et rattrapaka. OK. Au foot na lo latin au foot ngo kana se amoyo Okay. Vous comprenez ce que tant ya za ozo atan au finga ke bobota bana tata tata soit disant botiti bébé na yo ba lo silicone wana silicone moi na pena mutu ya mutu ngana lobi bien o bazolo ba silicone wana. Merci beaucoup. Ngana on confirme te ngaza kana e bon so pesa bongo et silicone. Je confirme rien. Moi na solo. Non, moi je ne confirme pas. C'est toi qui confirme. Moi je confirme aux gens que moi na solo. Moi je sais pas ngana ebik na ebité. On n'est pas batu baba no kende na ba débat discussion milai. Non ba ça la débat parce que non ba preuve là que c'est moi na solo ezanante yango na batu ba ça non ba débat. Donc ce qui est appelé moi na solo ce qui pesa silicone wana. Abandi kobota. Vie ezana ba surprise ebele. Bokokyo bukabana na papa mwana no. Otika la femme seule te. Oza na ba sentiment nzoto luka mbali mususu. Bango pe na poto kuna babota na bango pona bana éducation te babota pona mbongo akaf. Non, c'est pas tout le monde. Ah, la majorité t'a dit. Laisse-moi te dire. Moi je connais des familles Yoka. Quand on généralise parce que sur 100% toi 90% babota pona mbongo akaf. C'est pourquoi on généralise. Ngamo na baleki bana pototi. Ngana na baleki na bana poto. Tant na loba bongo moi te ke na zape na famille o ba na poto baza siéger ba bota bana poto. T'as dit to la na poto. Ana bana ni na poto, vous comprenez. Donc je généralise et la cité que na tcheba tout. Mutamaela comprendre que Sarah généralisé parce que la plupart la majorité bango wana ba bota bana pona mbongo akaf. Alors tangu ye pas na mboka oyo balinga ko bota pona mbongo akaf pona gain wana ya mbongo akaf. Surtout so komika na bana 3 au récit mbongo akaf. Sko tangu amona kena mobalo bakaboni ozombali mususu. Aozape mbali mususu ali bana bakomi tata. Na lubaka na e kobota bana tata ezaka circonstance. Mutu moko te ndenga azaka mobali na eto ndenga na vivre na pa Dieu boy nazokanisa ki ngana pa Dieu photo kabana na ane tel te et comme à circonstance moko surprise moko elio na vie choix izate bokabwani tango bokabwana otika la bongo to za moi soza na mai na makila nzoto izana oluka mobali mususu mobali wana pe bova ne bongo te bobota mwana nde place tata bana eyaka eza mabe kofinga ka batu bana tata ça va te rattraper ngana zela mukolo na souhaité te mais mukolo ekomele non c'est que makasi parce que na vie il y a beza makamususu bafinga ngo batute sono no franchir betape wana to lekango te. Voilà donc ezalora mutu ofinga bana baninga mayo no botite oye bate mwana ozobota kozala monstre akozala mutu akozala na bomutu akozala nyama akozala mayela akozala zoba akozala kizenge akozala mongol oyebi na nteme au moins tu prends le temps ya ko insulter bana baninga ezaba biloko foko ozarate kofinga bato bota bana tata oyebi réalité oye komela o liboso na ote mais ofinga bana muninga bota bana tata tango obota bandi ko bota o comprendre tina ki tata wana ninge yaka. Voilà ça na zoti ko continuer tango za ofinga baninga ngana ya landa ye na marché ba mota finga Jael ba senta e abota bana ba senta bino ba senta bino ngai na bota wana ba ofinge soke komba abi ngana bota tepo na ko bota team koloba osana nini balanga moninge rattraper yango question na lien kina tuna do départ déjà ezandeti afinga Jael ba senta e bongo yepe basaleni ba senta epe kaka aboti mona wana le mariage libanda ya mariage
Pour mariage on nzamba yebaka eza ya lopete. Eza coutumier te, coutumier eza mariage familial. Non mais le coutume là c'est t'as dit ne mélange pas mariage civil, religieux na coutumier. Religieux on nzamba yebaka yango wana ya lopete ba pasteur ba latisaka. So pe bolingi ya ba pasteur te boke ba pasteur ba pamboli bino boke bolati o nzamba bo sceller alliance wana nzamba la likolo a sceller yango. Mariage coutumier nzamba yebi yango ayebi yango te parce que eza mariage coutumier oyo quand même mariage coup. Mais le bon Dieu connaît. Yoka s'il te plaît. Yoka na noté mariage coutumier. Pourquoi balobaka babalana officiellement? Quand on parle de l'officiellement, il a dit que franchir tous les étapes, okay, tous les 3 étapes. Voilà. Devant l'état civil, voilà. Devant Dieu et devant la famille. C'est ça. Devant Dieu à comité, moi on a botami hors le mariage. Alors moi na likango. Batu bayeba teke bana makango ezaka bano babota ma libanda te bana makango ezana bano o ya boti wana za mona makango. Eza suite tenga na mona makango. Yo kate papa abota nganga mo abenga mona makango. Ça me gêne pas. Qu'on ne revient plus là-bas. Non mais je te dis non mais c'est un exemple parce que tu pour batu musu ba kancha na fingi moi mais ça vrai. Moi na nyoso abota ma hors le mariage aza mona makango. Donc ce bébé là aza mona makango. Nga yoyo na sape mona makango. Ça fait quoi? Parce que nga maman nga babalaka e mariage coutumier. Mais là qui officiellement te bakenda ti na sukate mona makango. Parce que pour balobaki baba yango mona soneti okende na tango oki osala nzambe na ngai tango oki osala procédure moko eza très important. Nzambe a continuer lenga émission abosali kotala tango okende oki osala procédure moko ya maramba justice to ya maramba l'état tango batunaka état civil soko komi marié oyebi lo batunaka na banque acte de mariage. Merci. Tosuki wana. Oye ça va on to saka mariage coutumier ba okena ngo wapi. Nganga na kenda osala ngo bongo na document mo boy na bombi ko na bombi yango. Ba singa ba bino. Mariage coutumier biso yebi yango te. L'état a yebi yango te. Ah to komoka célibataire. Vous comprenez. Tala l'état azo mona ngana zaka célibataire pourquoi parce que na franchir tous les 3 étapes te. Alors bana nyoso babotama hors le mariage bazaba na makango. Donc na vie ko finga mutu mwana makango te. Pono ekomeli oti. Voilà. Ko finga raté. Nga na olinga kana faire voir yo moni biloko to afinga batu. Yango ya vivre. Voilà ça. Azana mwana makango na maboko. Ba senteye. Babali ete ake yakato vanda ponga finga ngango yoku tokyo rejoindre babali yote tala yo zole ngo changer la ngona mboka. Vous imaginez ya changer la ngoti na mboka ke yakato vanda changer na ville do olongwe pe na Belgique oketi Suisse libala ya yakato vanda. Non oyo sala rabatu Soeza ne loko bako pe soeza ka yango. Donc soeza ne loko nga ko répondre à la question, ne zaka ko rappeler que na vie so que a franchir étape te ko finga raté. OK. Baba liona nuté ko finga rabatute. Omoni couple moko boy bavanda yara to vando bando finga bango. Yosko oyebite ya yosoke ezala ndenge nini. Obotina nuto bando finga bato bazwizemi. Ba senta yo yo pe na suka nango. Ba sente yo et puis ko sente ya ki star eza buzoba Et au confirmer que c'est une star? Ko sente ya ki star eza buzoba. Oh papa muta lata ba peta mi benga star photo pesa ngoti. Motami lati sa ba pete na star faut pesa ngo. OK. Et puis star likona ngo ya mutapasi ya bakanyante ya kosenga ya sopeka. Ngala lata ki star ndingo wana te. Alors faut donner lui ba pete tout. On comprend. Donc yo zolona okobuka yango. Ata lelo komo fuka monso komo sambela nzambe boye na boye tout se paye ici-bas. Na lo laté. Donc ma be o sala sala batu okobandaka ko futa ngo et puis tanga futa ngo biso to yeba te. Ah yeb ça peut bisoter.
Et ben on koufaka na ça. Na ça mutema et moi comprendre que ah na lobelaka mutu boyelo ko tele tandenge komelinga. Neti bo sekara bato ba sentara bango aseka gloria ba senta ya c'était seka Jaël ba sente bino ba boti bino bana babala bino te. Yé pas région de ka ba gloria on a ba Jaël iti. Kasi a région de bango pekaka. Jaël tanga ko yazaki na libala nani gloria za na libala na Grèce. Na papa ya Trésor, papa ya Obed. Hein? Tanga zaki na libala kuno ebi ba émission bazako sekete akoti libala ya katovanda yepe yango ya yepe kutu ya voyage ya ya changement de pays akende libala ya katovanda na pays mususu tala niveau donc ozomona ke babiloko esimbaka ba couple ba famille ba foyer avant ya kobimisa ba gros mwana ya koseka to kofinga bato faut prendre le temps faut temps ya ko revoir nano botité oyebi mwana robota te ko sekana mwana muninga te nano badi to yebi mobala robala te ko sekana muninga te couple na bango hesi bakate boyena boye yo kende pesiko libala tota ningo vivre na libala non c'est compliqué et puis ye bango mobalo ta dit ezala ke bozara distance oyebi bolingo a distance ezara nde mususu bolingo pa pembene ande mususu sko vrai amour po ye baketa dia linganga alingaka ba défaut nanga ba erreur nanga alinganga ka saranga kaka na mabena malamu ezaka bolingo pembeni bozolala bozolamuka des places to ba na comportement voilà tozolala to bolingo a distance papa koko sayo azara kuna ta mso apena deuxième téléphone ça il a ba makamna ye oyeba te to na ba histoire vrai belé mi bala distance mukolo bakutana ayo découvrir makam mobala salaka elekela ye maele silisa ye makanisi azaki na choix parce que ça linga ye mobala s'engager déjà zeme koti ozo comprendre ta dit donc nyonso wana eza ba biloko oyo ba fingela ngo batute bolingo o bo vivre na musika boyebani nanu te mobali azana na bolingo no pa kenda après une semaine aye après 4 jours ake aoya ola kiso bolingo mais lala nae la muka nae ezala ke ya yebi ke na ndaku nazaka na mwasi yo po yebi ke nazaka na mobile na ndaku ya ba matière ko ya na internet toza kaka. Voilà mais Sarah, une question pour déjà totikali na 5 petites minutes pour to luka moyen to kabwana pour to kozwaka moi ya pardon to zolango mais aujourd'hui est-ce que Ezali na risque moko boete ou encore à venir nini oyo okoki komona parce que toi tu n'es pas Dieu na koki koloba bongo parce que bisonyo so toi banzambete mais au moins on peut penser et faire moi analyse moi sur une situation un problème et mais qui peut kolamusa moto parce que de part nango déjà ndeti non mona ndeti donc eza mabe parce que ma consoeur ma sœur aloba yé jamais akoki kozwa mwana sans pour autant babala des deux tika biso de deux yé jamais akoki kokende na ndaku ya mobali sans pour autant babalaye officiellement mais aujourd'hui nous sommes surpris de voir que Aboti avant son mariage on s'est enregistré avant oui et puis là elle est en train de partir sans pour autant qu'elle soit mariée officiellement à venir nini oyopena ozokomona na couple bien que toi tu n'es pas Dieu encore moins moi. Non, on a évité parce que bachela va tout pointer. Ngana papa dit qu'on va payer ça biso 6 mois. Les lotos ça là-bas année. Donc na nzambete na miso toko mona ke simba te. Menzo ke simba. Donc moi ya ça la analyse exacte Dieu seul connaît. OK. Merci beaucoup. To continue à virage à Souka. Combien de minutes qu'on a déjà je sais pas, il faut qu'on regarde ça là-bas parce que jeudi mal il y a comme on a enregistré té minutage naza na jeudi na lobby jeudi mal il y a mon minutage wana 40 minutes. Donc déjà 40 minutes déjà. Ah, c'est qu'il faut te cheater tout ça émission. Je pense on doit cheater pour tous les kanamaka mususu. Voilà, bande ko balandi bino ba bolingaka émission oh non peso parole à Souka pour la monde déjà on talinga da mabe. Te Nathalie o mabe te ngai na lingaki kaka to clôturer parce que ngape na mona ito zo ki moi minute ebele quoi. Oui, voilà. Donc c'est un peu ça. Bande ko balandi ba émission oh to salaka. Chaque émission na senga bino
chercher à tirer les sons mokobo na chaque émission au bisoto salaka. Et c'est très importante des émissions que nous faisons ici. Des fois mes frères, mes sœurs, ah Sarah, alingaka XT, Sarah, alingaka YT, Sarah. Voilà, donc dans chaque chose, mes frères, lorsque vous regardez, trouvez aussi vos intérêts ou trouvez votre intérêt Nakati Kuna et vous êtes très important. Alors aujourd'hui, on a parlé sur ce sujet. C'est pas nous, Bisoto Memiango na réseaux sociaux, Bisoto Koutiango na réseaux sociaux. Moi personnellement, j'ai vu ça. J'ai proposé à ma consoeur, elle était catégorique. À Bouyaki, oh merci beaucoup à mon réalisateur. Non, merci beaucoup. Qualité à image. Je proposais à ma consoeur, s'il vous plaît, je finis. Je proposais à ma consoeur qu'on essaye d'en parler, d'apporter en plus. Parce que tout ce que Bisoto Lobakayaya, nous devons contrôler. Kosekate, Kocholate, Ponanu et Komeliote, Povinanu et Soukite. La seule personne, Wazakana clé, Yaliwa, Moutouachaka point navia Moutou et Zalinzambe. Aujourd'hui, ma consoeur, tout ce qu'elle a dit, o afinga batu o alobana batu ezoko rattraper peut-être pe yo pende konanga moi si o yo zotala biso ozape peut-être na même ba situation o ya kuluka kokende kokota na ba via batu koloba o yo nanu dozate frère nanga sœur nanga prenez au moins le temps de bien réfléchir avant de poser les actes. Laissons il y a émission na biso mokolo lelo yangwana, prenons le temps il y a ko réfléchir malamu avant il y a qu'à poser activement, surtout au Ezomon Ananami soit battu. Est-ce que c'est aussi important? Il y a qu'à balancer les biseaux live, il y a qu'à faire les biseaux live, il y a qu'à faire les biseaux vidéo na YouTube. C'est parce que vous savez que biseaux Togoya Koloba, comme nous sommes venus parler, supportez-nous comme ça. Merci Sarah. Ouais, t'as dit merci beaucoup, merci Ningo Yambinga. En fait, Batouba tira quelque chose. Tout ça, analyse pour Nabatoumo Songolom Pakalate. Netinga déjà, boébike. Ba phrase n'a beaucoup maraya jalouse. Moi avec la fille, y a pas match. Moi, n'ai wana tia ko maraloro la dasa. Zomon écart. Donc tant yo attend sous na maternelle. Ngai adasa na ibita sa bala boti bana donc on comprendre. Donc y a pas de comparaison. Moi on a très bien éduqué. Ana kisasa batu banda sous-estimer ba école kisasa webi mais lelo adasa nanga fierté à Congo. Asali fierté ya belève à Congo. Je vis même Marie leur moi quand aposta qui est alors na pesombote belé ba poster tina ba TikTok. Tina ba TikTok moko akomi alobi to tikala ko croire na ba école ba étude à Congo té. Mais grâce à ta fille Sarah Tonzimi ke oza maman moko oui, ko éduquer banana malgré ba pétage, ba clash, tu comprendre que ça rapport na mususu nanda kupeka ningolo ba. Nga naza na po nanga, omonde naza na po mususu. Monta na zonga na lati na ngape po nanga wana pe mususu. Donc naza na batumi balé. On comprend donc lelo adasa nanga aza fierté ya Sarah Kate, même ya ba chroniqueur. Oui, à sa fierté parce que parmi les journalistes à télévision te me ba chronique fois tinde balobaka bazara maelete bazara ba film léger batang sarabana te mais parmi bino bozu mwana moko boye ya malamu ya mayele o ya pesi bisonios tout ba chroniqueur Valère qui est toza ba tout tang sarapé bana na bekola bien to edikaka bana to formara bana on comprendre azab ma fierté ya ba élève ti hein lobi wili ba konga bengi ngabi. En tout cas, maman, félicitations pour l'éducation d'Adassa. Ah bien bon, merci beaucoup, monsieur le ministre. Wana ramasse tananga malgré son excellence. Son excellence, mais azab na porte nanga. To solo li otokokai ko solo la. Batu na poto ba benganga Sarah mwana tanga wapi. Batu na États-Unis. Tata po na Adassa basola ka en anglais. Tata po abi me Sarah anglais ezalaka accompagné na bateau bosola na bango sko yo mamo yebite tata e bino tu boyebi anglais te Adassa anglais o na ba accent o asola ngona banani ngabi relation Adassa nyonso ba anglophone asola na bata ba anglais biso to yebi te yebi bango te donc azana biso na ndaku mais azak en contact na bata ba anglais. Donc voilà, au moins moi na Congo, mais accent zo peso ndie muta en Amérique. Toi na bana msuba tanga en Amérique, bana msuba na États-Unis kuna mais bazolo ba ke accent ya Adassa c'est des trop.
moi na Congo ko ba accent wana te c'est à féliciter ce que ebsanga dans la jalousie pour na ndeko wana moi si pas boti bébé nae sur base de quoi? Merci beaucoup. Moi j'ai mes enfants. Batamaël était ma femme insensée, bah on analyse dans le ratoyer poto tout kamoto. Jalouse, on n'a pas le temps. Jalouse sur base de quoi? On appelle cet exemple à Bana. Moi j'ai mes enfants. Jalouse sur base de quoi? Jalousie à nini? Yaba cagnotte bossa et la caille. Non, on a dépendant na cagnotte. Té, on a dépendant na mutoki na sa femme entrepreneur. Laura banana ta casa. Et puis je dépends de moi-même. Touti cop, touti mamambongo. Moussala depuis Tongo, on n'a même pas mangé. Fatigué. Donc, il était 18h presque. On n'a même pas mangé. Manger maintenant travailler quelque chose comprendre. Donc il y a pas match. Bolongo la mamona qui a ba keto, ba jalousie, déjà la vie normale. Merci. Il n'y a pas la comparaison. Merci Bandeko Balandi. Merci Bandeko Balandi. À part vie au Bissotozanango, surtout vous qui avez déjà des enfants, des femmes à la maison, prenez conscience. Boye banini oboko sala. Quand tu fais un acte, tala est-ce que moi si nanga nazana inandako et que c'est pelsaye, est-ce que mobali nanga nazana inandako et que c'est pelsaye et que ça a quelque chose de bien. Donc utani balasima. Merci beaucoup. Allez, lobby koleka lelo.